famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Bon, là, la version, il y a moi sur Wilfried. On a un de quoi Wilfried propre. J'espère que mon batterie. On a un de qu'on est propre. Wilfried a moi la maman qui n'angaye. Wilfried a moi la maman qui n'angaye. N'engana même Sabine, enfin, le banap Sabine va faire conseil. Basi. Au moins, mon kilo toza. Au moins, mon n'ingane loco. Olanje moni muninga sombi iPhone 17 obi place azo ngoti Wilfried ndio tondo vanda naye Wilfried azaki na camarade naye Wilfried ba camarade naye ba camarade na batambola na ba musicien na biso ya kini a tango inosbi oluka asa clip wana o nzembo wa bokela ki rebo jetona nde camarade ne moko a pena proche ya inosbi nda yako proposer abia Wilfried ta cop moko zana na cop ya nde ba en fait bazo luka nani nosbi luka mutasa ne clip wana mona mai pa bi non ngapi na ko buka na te nde Wilfried asena kende ko tourner clip wana nosbi parce que vie moko nosbi a sepela ki na Wilfried a sepela na Wilfried après ça dit azu Wilfried ba komi ko vivre oka viana azana azamuta et azamuta ndeko moni video andiko bwakela nani ando bwakela Wilfried mbongo wana njoka ne viana na nguma sanzi la kimbungu ndebo mona ando bwakela nani Wilfried mbongo wana kata chambre te do mbongo wana pesa ko Wilfried do mbongo wana pesa ko po Wilfried do bakundela Wilfried mbongo o Wilfried ndeko bando bwakela zo sipe mbongo wana zaki po bakundela Wilfried ne bakenenga makamna ba hotel kuna zimbonga pesa que je crois ba $20 oh ya pesa Wilfried ko ya yenda ngo nde yo benga mama fallait maman le wanete ke zwa mbongo yo ke no même na l'église to nini non ba ke ko somba demi parcelle na sans fil ba sombi wana mbongo wana donc makama mbongo wana l'équipe même pas 3 mois basombi demi parcelle na sans fil donc basombi demi basombi so ba $15,000 so combien wana donc bongo etikala ki yango wana nani nani Wilfried akomo asombi le iPhone na ye iPhone 17 ne akomo so mo bilamba na ba pereki na ye donc normalement ba bomi Wilfried eza ba ninga wana eza ba ninga to ba bomi Wilfried dans la vie to tika pressé ya to tika kolanda ba ninga le Wilfried à côté atiki biso na babeleti Louison ezala pareil non Louison pas kufika likola batu de to tika kolanda batu ya conseil Wilfried était ya biso ba fi ngana ndeko naye ngane mtu naye na vrai so ya liwa naye famille tolali tolamuki affaire liwa ya titokeuse Wilfried ba vérité ezo continuer kaka kobima jusqu'à présent. Ngana zomi tu na kaka ba question pona nini version ya liwa ya Wilfried ezobima na ba sens ebele. Tomona ki famille mama leki yaya bakendaki bongo koluka sango papa Israël bakendaki na émission koloba vraiment likambo ya mwana na bango kotala lolenge mama azoloba ezolakisa ke mama azoka pasi makasi na motema. Soki bolandi famille bo comprendre que bango 3 mama yaya soki na grande sœur balobi eloko moko différent. Mama koto alobi ke mwana na ye azalaki na trace moko te ke ezolakisa asali accident. Koto yo yaya o autaki mbujimai alobi ke non bamonaki ye ya kopalola maawa et puis bamonaki lokola azalaki na kobuka na likolo. Alors tosengaka na famille bovanda bozala na liloba moko tango bozoya na réseaux sociaux mama na bandeko na ye il faut bozala na liloba moko pour que dossier oyo est traumatisé vraiment bato bazolandela makambo yango te. Alors liwa ya Wilfried elamba oyo akufelaki e monani balobi ke nalandi maloba ya mama lobi bazongiselaka bato bilamba te soki moto akufi na hôpital bazongisaka bilamba te. Je ne sais pas si na Congo po biso bazongisaka na bango
soki moto na mio batie na morgue bilamba o balongolaka ye bazongisaka na famille. Mama lobaki bazongiselaka bato bilamba te me balongoli bilamba ya Wilfried bazongisi. Eloko ekamusinga liwa o balobaki ke moto asali accident oyo ememi ye na liwa me bilamba ya Wilfried ata makila eza te. Na bilamba o mama lakisi biso na sir na otiela bino video na bilamba o mama lakisi biso bilamba ya Wilfried o tomoni ata makila moko eza te. Tomoni bilamba ekatani mama lakisi elamba aboyi kolakisa peut-être baba sous-vêtement pour na ko protéger quand même bino moko boyebi voilà. Elamba ya Wilfried akufaki nango ata makila moko eza te. Avant Wilfried akufa photo ya suka Wilfried akangaki yango na camarade na ye o alataki rose. Wilfried alataki même elamba oyo mama admisi na réseaux sociaux. Histoire o yaya Betty balandela deuxième fille wana o babimaki avant Wilfried akufa. Liwa o tozoloba mobali na ye bakamaradi na ye batukutu bake même musika bakotisi même inosbi na rebo na makambo yango. Alors vraie version ya liwa oyo eza nini? Moi je pense que hôpital ezobomba makambo ebele. Soki bamon lelo tozoluka nani ayaki na ye nani ayaki na ye nani ayaki na ye mais soki ezalaki accident kaka ndenge ezalaka ke non oui ya solo moto etutaki ye oui ya solo akweyaki na moto peut-être ba inconnu nde bamemaki ye ti na hôpital. Ça se passe comme ça soki moto asali accident. O soki tobi tomemango na contexte ya accident tomemi voilà tomemi yango na contexte wana c'est que bato bamemaki na hôpital baza ba inconnu. Baza bato bayebani na bango te. Baza peut-être bato bamonaki kaka liwa bamoni kaka jeune fille moko akoyi akufi et voilà bayeba memi na hôpital. Donc dossier oyo eza grave. Tozolobaka air nyonso ndeti nga na opesa nanga ka conseil. Na opesa nanga ka conseil. Soki bolandi maloba ya Israël Mutombo bo comprendre que non abimisi eloko nga na lobaki ke eza négligence ya famille. Israël Mutombo alobi eloko wana tola. Bango wana nde. Bon, eza imprudence ya famille ndenge mwana mwasi wana yaki. Normalement, après vous avez une version parce que jour ayaki. C'est vrai que famille bosali eloko te. Mais oyoki makambo papa na biso Israël Mutombo alobi. Donc na dossier oyo nalobaki yango eza négligence ya famille. Bien sûr le loba na biso abasi bayokaka na bango te yo loba ne gauche yo memo na droite. O loba ne tokebo ya memi o tokebo mbala na biso abasi bayokaka te. Wana eza connu partout. Kebano abasi tozobotaka bazo yo kakate yo lobi na eboye ya keibo yo lobi na eboye ya keibo okote ya mwana na ndaku me libanda mwana zape na makamso azosala oui mais tangu éducation eza ya makasi mwana libanda oyeba ke no malgré que sala ba o ya osala libanda mais à comprendre à osala quand même na notion ko comprendre que te soki na kenda kuna biso avant 20 so na kenda kuna biso le cas 22h na osana problème po mi beko ya ndaku elobi bongo te que soki na lobi na sala likambu boye soki pa na biso bayoki e ozaelanga problème oui bana lelo ba lokwa biso te tant tokolaka biso tant tokolaka ozo sala likambu ozo banga oyebite sort nango e ozala nini soki papa moni yo soki mama moni yo ezaki na bilamba mususu muso mona olata ngona ndako te motiango na saki okimi okela tango libanda mais tiozo lata bongo ozo banga soki ba moninga soki ba moninga to vivre na moi loko moi hypocrisie moi beti oyo bana na tikelo ko mama nanga lingiango teza mabe mais lelo bana ya lelo ba vivre a olata moi kilote na mpusi abimi nango banda epa na bango akeya sali nango ba défilé na TikTok kuna bini peut-être pe vidéo mama moni yango mais mama za na moi à dire te mama za na moi à dire te papa moni yango mais papa atika laisser aller trop. Donc, tu repères un conseil na ba parents, tu boko la bana selon biso, tu boko la bana selon réseaux sociaux, tu boko la bana selon un 21e siècle, te toloba. Tu boko la bana selon 21e siècle, te ngana yeba jour mususu,
nakenda anniversaire à camarade nanga Percy Katumbi que j'ai sali tokenda ko fêter anniversaire na site moko boezalaka na njili brasserie na mona paradis et pas na biso na bimi na bilamba mususu me na koma na njila na lata kola na lati mo elamba mo na tiki mo libumu penza vendi na lati pena le pas na biso balingaka biyema na te me nazwaki bilamba nanga na tie na saki na bimi na lati bongo tozokende ka bona yo kuta na grand frère nanga kumba o nga na lia na koma même na lia ya anniversaire te na mi komete kumba o ya nanga betanga na nzela abetanga kuba na nzela simbi nga zongi nanga tina ndako abandi kogangela kolobela mama biso otiki mwana bima boye pona ni mama lobi na yebaki te e awa bimi ne lamba mosusu les jours wana na lapa na lobake nga na kotikala kosala eloko na lapa po kuba ya niveau o nga na lia na lapa epe bakatelanga na koki kobima lisu te même o naki anniversaire ya camarade nanga même o babengaki nga même o nasalaki bo natikalaki kobima lisu te donc obima na biso ezalaki epa na biso ezalaki mpo bima oke classe outi classe oye mpo bima loba okendaki église soit loba oke église okesala makambo na okosi koke église et puis bizala sur les jours yango baparent bakende église te po papa na biso azalaki atake église te akoverifie bokendaki église to te lelo makambo wana ezala mingi lisu te baparent batia lesi ale bana mpe tokóma na matoi mangongi yo ozopekisa ye likambo me ye azomona lokwa yo ekóma likambo oyo ozopekisa ye ye azomona lokwa ozokase ye na eloko moko boye lelo bajeune fille na biso baokola bongo eloko ka yo ozopekisa ye yango ka ye azokee kosala adécouvrir réellement eloko nini oyo eza kuna oyo ozopekisa ye papa sango alobi eloko moko très important négligence négligence mwana akomaki deja matoi mangongi négligence 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 ezalaki makasi lelo bato baobima histoire moko fille moko abeti awa oyo aza soki grande sœur na ye aye kobeta histoire moko abeti nayebi te so natiela bino video yango na debi nayebi te so natiela bino video yango na debi ya fille yango aza soki grande sœur na ye abeti histoire bapesaki soki 20 000 basalaki soki boye lelo bahistoire ezobetama ebele tozopose baquestion toza kose pose baquestion bafille wana mibale oyo babimaki na Wilfrid le jour wana lelo baza wapi baoyo bamataki na ye moto bakendaki na ye peut-être bango nde baa na vraie version ya kopesa biso peut-être bango nde baza na version ya malamu oyo eza keso baye bapesi biso version wana ya malamu ekoncorde na histoire oyo bozomona likambo vitesse ya vie ya lelo eyosenga na bana na baparent tozala na contrôle oza mwana azala mpe na contrôle na place na yo pour ke lelo ntango likambo koya baya kokondane baparent na yo te oza parent zala na contrôle na place na yo mpo lelo soki problème eye baya kokondane bino te lelo problème ya Wilfrid oyo ekomi bato bazokondane mama bato bazokondane mwana tout ça bato bazokondane na famille soki bato bazokondane mama c'est parce que Wilfrid azalaki en tout moment libanda bavideo na ye oyo ebimi na réseaux sociaux ezolakisa ke azalaki mwana ya ndako te tout le monde azolobela yango ke azalaki mwana ya ndako te azalaki trop libanda alors mpo mwana azala trop libanda laisse aller eutaka na baparent mwana bimi libanda ake kuna ake kutana mpe na bakamarade ya lolenge niekese mutu ebebi donc tellement azalaki deja libanda mama kolobake na bando pesa conseil oyo mama azopesa azokende kozwa conseil lisusu ya libanda eloko ezoboma bajeune fille ya lelo conseil ya libanda nga na ya kolobongo amuta kopesa conseil koleka mamano aza te nana mwana nga jeune fille bientôt 19 ans me nalobaka ne muta kopesa conseil koleka nga aza te epuis muta kolinga bonheur na yo koleka nga aza te
Mais lelo bana ba jeune fille mutazo préféré akende kozwa conseil ya camarade ke oh mama na ya zope saye mama ebisi ekolata boete kolia boete ye kuna ke ba camarade elata na olia na yo esala eloko ni asali o ba camarade bazoloba ke oh mama azoloba lelo bien sûr tovandi topesa mama na faute mama zaki na laisser aller mama zalaki boye mama za peut-être mama pa meka ki mesimbaki te. Peut-être maman pe amekaki kote ya mwana. Peut-être maman pa amekaki kotia mwana na nzela. Omoni na lobaka soki oza fille mère yeba ko se comporter. Et ana batu mususu bazwa bazemika te po basala kindumba. Ena batu musu babota na ba 18 ans, babota na ba 17 ans, babota na ba 16 ans, babota na ba âge wana kate po basala kindumba. Lelo za ko étonner batu mwana ngwaza na 21 ans, mazade ana mwana ne ya 2 ans, abota ki na 18 ans saka zaki mobulu non. Ena batu nyonso te babota avant bazaki bandumba non. Ena batu musu akutana na circonstance moko boye. Aboti azise. Mais mutoyo a commis déjà une mère. Tangu déjà au boti. O commis déjà mukolo. Ozali sou mwana mukiete. Kola na mentalité, kola na spiritualité. Kokola libanda kateke non, malgré na boti naza nga jeune fille, naza pembe, naza beauté, nalanda ba camarade, nalanda boko, okomi na mwana oyo ozo protéger spirituellement. Ndenge mwana na biso Wilfried azalaki na mama na ye o abandaki ko protéger spirituellement. Ndenge ye pasaki na mwana ne o il fallait ye à protéger spirituellement. Alors, pour faire ça, essayez de mutu yon kwa ni baloba ke mutu soko bocho ko mukolo se comporter comme badilt. Baloba ngo pona ni. Wilfried azaki libanda. Azaki libanda. En tout moment na ba vidéo, tous les stars ayeba qui est directement. Tomoni ba photo, ba vidéo, akangi ba photo presque na tout le monde. Car na moi tant qui est toyoki na video mama lobi avant kende kosala clip na inosubi ayebisaki ye basololaki mama ndimaki mama lobaki oke bapesi yo mbongo na yo sala clip na yo bapesi yo mbongo na yo ozoli. Est-ce que azalaki préparé spirituellement? Est-ce que azalaki préparé spirituellement avant ke kosala ba clip wana? Est-ce que maman préparaki mwana na ye? Est-ce que bazwaki quand même temps ya osambela? Est-ce que bazwaki quand même temps ya otuna pe volonté nzambe? Yaya, eza pamba te biso misusu tokotisi bana na ba département na ba église. Zo moi de paya ke sala kuna na département wana. Ke sala boye. Ke soki mwana ozana hypocrisie na ye. Tango azoki kokuta na ba ninga na losambo. Tango azoyoka losambo, azoyoka mateya eko changer yi. Bien sûr, de l'eau bozo mselanga que non, et ça n'a pas nebelé pe ba osambela me ba osala makambo mabe baza envoûté. Baza envoûté. Génération lelo mututo lobelango na réseaux sociaux. Génération lelo za bien te. Génération au moins na mwasi. Dernièrement ba vidéo où tu ma fille moko na 15 ans. Azu ba téléphone asa komi filmer nzoto na ya sopi na réseaux sociaux. Génération lelo so bombi bana no na makila yesu te osali perte la génération lelo. Génération au moins na 16 ans zo signé homme marié. Génération ya lelo mwana 17 ans aobimana mobalu esi atika kolia biloko ya mungwa. Aobimana mobalu esi atika kolia biloko ya sucre. Mwana 17 ans abimana mobalo azaka na régime. Abimana tata mo bo tension kitaka ye tension mataka ye. Mwana 17 ans. Génération de les a pourri. Bana biso bazo ko apprendre et belé sur les réseaux sociaux. Veuillez contrôler vos enfants s'il vous plaît.
bana basi balamba makambo be cash babombaka. Lelo torobelaka bana basi même bana mibali. Esenga biso ba parents tozwa conscience ya ko protéger bana na biso. Na pari ya bana pe bazala na mayele wana. Bana ebele lelo baza ba diablesse. Omona na ndako mwana me libanda vrai diablesse. Na ndako alakisa comportement mususu, libanda pa kenda na comportement mususu. Nos enfants. Na ndako bobenga ke mwana me libanda za mama mukolo. Aza coach. Veut dire yende libanda coach ya baninga. Awa Wilfried akufi. Akufi na mama te. Mama tikali. Akufi ye moko. Soki mama zaki kopekisa ye. Azale koyoka te. Akufi ye moko. Akufi na mama te. Akufi na mama te. J'ai toujours l'habitude de sa jeune fille. Ya mabe moko koya. Et ça langa pasi makasi. Mais muta ko subir. Pasi wana ya makasi na nzoto. Et ozala yo nga na yoka pasi tant que mama. Mais muta ko ozala peut-être. Oh ba pasi et ozala yo. Na ozala pasi na mote ma mama. Humiliation. Mais yo ndo ko subir ba pasi wana. Nos enfants. Bana na biso. Bayoka na bango te. Bazo yoka na bango te. TikTok et yeko baby sa génération, vous pouvez pas imaginer. TikTok ka moko oyo. TikTok est bomi génération ya ba fille. Bana ba lati complexe. Likolo omona ka bande ko musu na ba réseaux sociaux. Na lobaka na bana na ngai. Bola da via réseaux sociaux. Derrière caméra, batu balelaka. Derrière caméra, ezana ba makambo e bombama. Mutu sa koyo la kisawe loko abimi na réseaux sociaux pour faire voir na batu que non, azana vi moko très bien, à vivre azana vi moko ya lix, à vivre bien. Or ce n'est pas ça la réalité. La réalité c'est autre chose. Mais oh ya ye ko la kisi ça autre chose. Maintenant yo tango kozala envie, oza séduit. Na biloko ba ola kisa yo et memi on a libulu etindi yo kende ko sala mabe. Po yo ya ko apparaître, po yo ya ko la kisa. Tandis que peut-être oh wana ayebi ne façon musu ya onikela mbo. Combien de filles au balanda vie ya Maria Toma na réseaux sociaux. Ouf, tolala tolamuka tomonie Maria zo bunda na ba boutique. Mais combien de filles oh bakendo sa mobulu bakendo kaba banzoto. Na boni oh bakendo kaba banzoto na bango seulement pour na réseaux sociaux. Wa mona ki muta tsaki plante moko se pelisa ki e ana mbongo somba plante te ake ko mika bambeka. Poka aya azwa plante wana tiana mutu. Nyonso ekoleka Wilfried wana kupi atiki telefone na iPhone 17 ba periki tu atiki yango mbongo oya kenda se la clip na inosubi asombaki ba periki na ye asombi tout ça elle a laissé tout. Mais lelo kaka likolo ko apparaître ba fille beaucoup mina possibilité au sala nyonso na réseaux sociaux. Na époque na biso tozaki no ba 17 ans na to sakane to beta ba joli to beta ba kede to beti banzango. Na époque na biso to sakani wana 14 ans 15 ans outi classe oye o sakana. Toke dans le kota biloko bo lamba na ba manzanza bo sakana. Mais lelo mututo mwana toi comment Lucas amisala za na famille riche. Lelo tala via ba omona mwana za na 15 ans. Mwana za na 14 ans, oui monde déjà ko évoluer.
Mais à âge à 14 ans, en tant que le nombre de mibali ya bimina bango kamwe, âge à 14 ans. Aoutia banzemba déception na TikTok na âge à 14 ans, je vous dis. 14 à 15 ans, 16 ans. Moi, j'ai eu déjà déception amoureuse na âge à 16 ans. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Toyoki mamba Wilfried, batu mususu, azaki na mibali mibale. Koto azaki na mibali misatu. Koto mibali boye, akendaki boye, azongaki boye 22 heures. Asengi permission pa maman na kekuta na ba camarade nanga vers 22 heures. Kwa nini mama asetaki? Pona nini? Po amesant déjà kobima ba air wana. Po mwana abimaka butu wana te air wana te. Azape na capacité te yo ko approcher mama ke mama na kei boye. Yango bomoni tozoloba na ba parents to bakisa sécurité na bana. Tozala éveillé. Parents soko za éveillé bakoyiba yo mwana te. Ata tolobaka yo te liwa wana euti na ndenga salaki clip. Po bato bela ba memi yango na contest wana. Tiela bino ma vidéo mo 10 minutes mo na suka bolanda. Bato ebele ba memi yango na contest wana. Bon, tolobaka to memi yango na contest wana ke non balekisi ye pona maramba miziki clip oyo akende kosala toloba balekisi ye na contest wana toloba na obongo. Soki mama azalaki éveillé spirituellement, nzamba linga alakisa ye likambo moyo elinga osalema nzamba linga aboya me mwana akende clip wana. Toloba vérité. Ye moko mwana, il y a des fois nzamba épargnera bitala bato basambela nzamba épargnera bango. Je vous dis la vérité. Liwe koya. Mais so liwa wana eza ya nzambe ti nzamba ko épargner. To mema na contest bolo bakeno ya musique ndenga kende kosala musique na ye wana balekisi ye kuna il paraît ti musicien na lekisa déjà mutu ndenge toyoki. Na tiela bino vidéo moko 10 minutes boyoka bata mondango. Soki ezaki na contest wana nzamba alingaki épargner. Nzamba alingaki épargner. Toza ba parents to protéger bana. Bana ngwa lelo ba oyoka na bango te, mais to protéger quand même. Na oyoka pasi ya mama oyo. Na oyoka pasi ya mama oyo. Elle a mal. Nande tozoya tozo bambe mabanga lisusu. Tozoya to esale lisusu mama na pasi. Peut-être maman sala qui est fort, mais moi nazaki na mato ya koyoka te. To protéger bana. So na makasi nozo kokate sambela nzambe. Pesanga makasi. Nzambe pesanga makasi. Sunganga na yeba oboko la bana oyo. To senga bango ati. Nzambe sunganga na yeba ko différencier mungongo na yo na mungongo na ote. Nzambe avertir nga soki likamba mabezo komela bana na nga. To senga bango. Nalobaka awa na ba émission na nga nyonso parent alala bolumbu te lokola bolumbu na sens que banda 21h olali na ocho yo la mukalobi na tongo. Parent lala bongo te. Parent zalaka na temps o akataka pongi. Wa bondela. Bondi melanga ke négligence à famille ibomi mwana. Nalobaki yango lobi na émission na nga avant kutu papa sango aleka na émission. Nalobaki yango ke négligence à famille. Papa sango alobi yango. Famille ezaki na négligence. Mwana akufi na erreur. Do balongoli ye. Bayibi ye na mokili. Azana mwana mukie. Bayibi ye na mokili ka pa bayibi ye. Soki eza liwa ya mabe, ya monda mabe, bayibi étoile na ye, bayibi ye akende kosalela bato na monda ténèbre, bondimilanga. Soki eza liwa ya mabe. Soki eza ke liwa ngo euti pe na ba mama musique yango nde bazo baseke bazwi ya kosalela bango. Une jolie fille comme ça.
ba jeune fille yango po bolandaka biso. So mama azoteya yo landa mama. Amona moi liboso na yo. Ayebi ebele liboso na yo. Nzela oyo ozoya peut-être mama esi alekango. Mais bana lelo bakoma na tana bino nde ezala bongo o tana biso. Tala tango ya bino bozokumisa ba jeune fille bazokufa ka boyo kwa bambwa. Ta yango ya bino bozokumisa baliwe comme lokwa ngungi. Mato elekam tuté. Boza ba jeune fille boyokela ba parents. Boyokela ba parents. Ceux qui parents lobi ko bimate. Dernièrement, la uta ko beta lisolo mona chaîne moto zaka nango beta lisolo to le katibi ke ko s'abonner kuno Rolanda masolo le ka kuna. Mwana moko azobima mama na ya lobi na sentir mabe ko bimate. Mwana ana sala keti abima kufa. Mutu ke niataye mutu ke tambola likolo na ya kufa. Bozaka petite. Tala mama bato akomi lokwa mama akomi lokwa zoba mayele silie me bato bozo condamner mama na ake koluka ni na bosolo kaka siko fala vana mama wana za na besoin vérité ya liwa ya mwana na ye akovanda tazela bakunda bonga kende non ana besoin vérité mama na za na posa vérité ye banake mwana na ya kufa kina nini c'est normal que ne pas papa sango. Botika koya mama non c'est normal. Fois kende kaka mafuta ntaba baliaka motango eza moto. Fois kende ka siko balandela dossier wana. Ana besoin yeba vérité na liwa ya mwana na ye. En tout cas la famille, je vais vous laisser bolanda vidéo onotie la bino bolanda ngo sikoyo et uzambala momingi tolanda. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ainsi, Zambala Liboso, aux abonnés, aux activer cloche de notification. Bonjour à tous. N'a plus un beau tété, j'espère. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, Tolanda vidéo, on a bouquet de Tolanda. Mais c'est un peu facile pour Bayebango. À part ça, WhatsApp. Pour Yeba, ce que ça mobile là, Baoyeba. Toki, a camarade wana, ce que tu as comme bon, qui note, bateau à l'état qui n'a venu de la paix wana, na herbe, petit herbe, on connaît l'information sur le $1000. C'est quoi, Bimanango? Mais tu vas dire comme ça, le bain, tout condamné Mamate parce que Azana choc. Déjà facilité. Pardon, Mande Konanga. Merci. Maman, on est là, Loba, bonjour. Allô? Maman, on est là, Zali. Donc voilà, toujours continuer, hein, go liker. Nazali, maman Pingila, Nazali. Maman Pingila, on a le babouille. Moni, makambo par rapport à l'explication, maman, ils ont mis très louche. Maman, c'est déjà battu dès le début. Maman, on a aveugle. Bon, s'attendre na nini. Na solo bango na langage ba mikolo. Bon, s'attendre maman na lo baneti nini. Hein? Normalement, maman na soka zaki éveillé spirituellement. Asa na besoin de kolukana no sango te. Parce que sango azama kila na été. Il d'abord faut amona moi na comment elle a été sacrifiée. C'est ça le problème. Mais le problème qu'il y a c'est quoi? Maman asa aveugle pe alingi matalana. Yango na lobaki so na lobina se charger na maman na kufinge bolole ya maman. Yo mwana no akufi luka nano yeba. Yo so kende na matalana ko salani. Maman na linga komela batelo la maman Alexandra. C'est quoi ça? Oui, alinga bimaloko grande dame. Alobio asala. Le maman Alexandra après ba no sakana na batu. Mais en même temps, ça aveugle, a évité que moi, là, a sacrifié. Toboïté, la petite, elle voulait quand même s'en sortir dans la vie, mode genre un peu vitesse. Oui, mais il n'avait pas des ennemis. Ce qui moi, là, c'est qu'il y a des ennemis. Biso, tout ça, votre spiritualité, n'a pas l'oba, on n'a pas même itinéraire. Banga ba kende, banga ba mona que oui, maman, on est là pour citer. Le problème, ce qu'il y a, c'est quoi? Et ça, que moi, na wana, azala qui n'a pas vitesse, là, ok, on disconvient pas. Parce que la petite n'a pas été parfaite. Mais le problème, c'est quoi? Quand il y a la vitesse, mon copé, innocent. Ce qu'on a tombé, pas innocent. Innocent a profité de l'occasion de. Parce que innocent, il s'en fout. Ce qui petite, moi, semble la makasi. Déjà, premièrement, on a comme on a chemin, on est innocent. Il y a innocent. Mais le on a petite, mon kakende qui permet l'innocent vide. Mais en même temps, ça n'a pas de sous, c'est comment? Babota bomengo na bango mais bazape vide na sens ni bazaba tu ya spiritualité mais ils sont des gens bénis
Ça veut dire que, à cause de ma bénédiction après, mais, à la carte spiritualité, mais elle peut servir Dieu plus tard. Pour ça, la bâtiment sous ça, la manabango. Baponama déjà, et ça, la bâtiment sous, bako sale la nzambe. C'est ça. Donc, ils ont deux phases. Baponama, na ba oyo pe bako yako sale la nzambe. Mais dans tous les cas, les deux, ils sont bénis. Problème, eza nini, eza que, ye innocent azo sacrifié a changé méthode oyo bato ebele bayaki ko tchakate mais nga na aidé quand même peuple congolais na solo bango ti lelo innocent mutu alie mwana oyo ce problème c'est nini famille faut ba récupérer au moins esprit à mwana oyo parce que akokoma esclave ya innocent nana sisi mission na été mais ça sali déjà parti à munene. Si ko mwana ope ozonga na bomo ite mais zo senga sko famille va récupérer esprit à mwana parce que ça va récupérer ndenge voilà ndenge inosi bien récupérer esprit à mangera aolinga pas zwa oyo voilà c'est ça na félicité mes familles baza bazoba nga sona zaki ndeko ya mama ona nga na papola mwana esprit et comme esclave ça veut dire que bino tuna mituna bino bocheke mwana kufi nzoka mwana zo sala innocent bon mais mwana toucher muta ko toucher ngo za innocent nde bozo comprendre te comment innocent a ko toucher yango boko détecter yango na réussite ya innocent na carrière na ye à chaque fois mutu azo réussir na kati carrière musicale c'est à chaque fois il touche la bénédiction de la personne basenga ki apesa bato nanu ba toucher ba bomengo na bango parce que innocent de bossa c'est que livrer de ba chègue on se comprend de ba chègue ba livrer la première ba chègue na bana ya orphelinat parce que basa na ba botité on va ko protéger bango basa na kacha protection te parce que innocent fa ka pesa normalement ya yena rebo na so bandela ngo tilelo innocent ça dit sortie médiatique mais alobi nini na sortie médiatique aso kokate na lobaki yango innocent ko ça la sortie médiatique ya nini yoyo. Il y a une sortie médiatique pour la carte comment je peux dire les mots, j'ai oublié même les mots que j'avais employés, mais c'est pas grave. Innocent à ça qui sortie médiatique juste pour essayer pour aveugler le peuple congolais, mais à quitter dans le baki yango bien. Makamunyo songa dans le baki yango ezo kokis à ce que c'est déguisé voilà. Innocent quoi que c'est déguisé yango pe salami. Na senga ki soki ngana kosi likambezo concerner rebo na katiti. Rebo baba petit na biso. Pourquoi Rebo Solongo Langote? Makamonga na lobaki. Parce que sont concernés par Rebo. Pourquoi les deux? Pour Rebo pe asamu tamatata. Magia petit na ngana lingake mingi. Mais ceux qui okosele makambu Rebo alobaka réagaka. Alinga buzo bate na kombo na ye. Je crois bino bozo vanda te bo remarquer que même Rebo ne réagit pas. Parce que c'est vrai. Innocent na Rebo ba beba na kama kasi, ce n'est pas au peuple congolais. Baisse le volume s'il te plaît mon cœur. Ce n'est pas au peuple congolais ba tchatcha na bango. Innocent na Rebo vrai conflit à Innocent na Rebo ezaka pona mwana. C'est même pas oh batutu baloba wana mwana na bango vrai conflit parce que innocent ngaka pesa oya ena rebo sikoyo na innocent mutu sa forte na kati spiritualité c'est rebo akoki ko boma innocent atie mutu na sama bele soki innocent meki na mwana abomie yango bozomona ke oyo basengaki innocent ya makasi parce que nini nenga zaka opesa bana ya bashege banani ezaki suko pesete au bout de moment pesera lisusu faut changer méthode oyo efaki innocent a changé efaka pesa na concert apesa boni neso so musicien comme quoi c'est na concert faut pesa ti basenga bango chiffre bako sengo 10 000 15 000 na concert oza na facilité à pesa un certain nombre même si koki la totalité nante okoki kopesa un certain nombre comme peut kopesa chiffre exact comme kopesa un peu plus parce que na kati ya concert nde permetaka ba pesa un peu plus siko innocent ngaki yango te abangaki aboyaki yango basengaki système mosusu neba mai kalamba ba sacrifice ki voilà ba tebele mai kalamba azwaki bana na ye voilà mama pingila ye innocent bangaki akokaki te amonaki ki akokango te. Alors proposition salamaki mususu makila ya rebo na innocent mwana wana azamutuya nazo yebisa bino boko imaginer te eza na bana misusu to botaka bazalaka mituya ça veut dire que ces enfants là bana power même s'ils ne savent pas mais azana maman na pouvoir moko ils sont pas des enfants n'importe quel enfant à botami donc bazaka bana moko o lobby okomona ke c'est toujours vraiment différent ya woto mona ke na chaque famille mona mutu mo boya bini enda comme président. Voilà, c'est des enfants différents. Parce que na ba pawe na bango. Ya oyo ya rebo na ye.
eloko wana innocent kokoka yango te. Rebo degré a gagné la innocent. Parce que Rebo tant qu'il a découvert innocent à pesa, Rebo il était mécontent, très fâché, très en colère. Mais yamanga na lobaki, tant que bon yo ebi ondeni wa onela, ebi ondeni. Ma chérie, ngai moko na yeba ndenge nini. Rebo za petit na nga ba innocent nyoso tu wana. Parce que ma petit na ngai nga sa chef na bango, na yeba ka tu bango ba sala. Il y a des choses, il demande même la permission avant de le faire. Nga na kati spiritualité. On est là. Mais oui, na c'est non c'est bien pour la nini. Ba tu nyoso ma pingi na bino mo yebi ba tuto na dénoncer ba maika lamba nyoso tu wana. Problème c'est ça nini. Bango ba paraîtra plus lourd que moi, mais c'est moi que je suis plus lourd que bango. Yango moni ke na mitungisa mara ngai te, soki batu bazolo bakeno ba lekinga te, ba lekinga te. Ça c'est la vérité, ba lekinga te. C'est que on est ndoki alors. Maloba nga na loba. Maman on est là dans ndoki. On est ndoki alors. Maman na ngai. Maloba nga na loba ka ekokisa makapu ko ba na pension na isibino agoyate, agokokate bo mona ngo pelobi, akokite ayete. Maloba nga ekokisa maka ba yebi na bango moko. Tanga na so loba sur inos bia sana tout. On nga na lobi sur ye. Bazane belé ngani na za chef na bango, mais sauf que nazo paraître plus simple que bango, mais bango mo conscience na bango yebi. Mindela cause chef d'entreprise a ta chemise à Primark, mais au moins muta ça pas na ta Yoshi Dolce Gabbana, Burberry, hein, Gucci, ba quand ça tu yenda chef, nzo ka chef eza nani, o la zola te lamba Primark. Na keka tout court. C'est ça, nga sona zaka na média parce que nga na sepela na nga kozana. L'ouvre nous ça c'est la vérité. Na esa ke bino ke innocent ko se déguiser, c'est la même chose. À ça sortie médiatique ko se déguiser. Même peuple congolais ils sont déçus parce que tant bazai ko s'attendre innocent aya kolo. Ba fan ya innocent, ba ça déçu. Hein? Parce que ba propos nga na bimisi pour na innocent c'est grave. Ils ont lié Rebo na kati. Ils ont lié moi na moko na kati. Il y a le bala batu que c'est son enfant chéri non? Pourquoi il n'arrive pas? Boyebi degré, boyebi ba musicien nde babanganga. Boyebi yango te. Tango ngana ba ke fali azobi makalate, fali akoloba boya koloba boy. O tanga sakana ba pomina bana dai. Bomona mba mo fali abimi fali alobi ngabi. Makambo ngana lobaki yango te fali alobi. To sa skondeni. Problème c'est ça nini. Respect bango ba pesa nga bino boye bango te. Ils ont pas besoin ya kangana nga photo, ils ont pas besoin ya ça nga vidéo pour nako la kisabino que je suis avec eux. Ngana linga bongo te. Maman on est là, zonga la sujet pardon. Les gens ils parlent de la sorcellerie, mais ça va me mettre un doki boso ba comme kubanga. Déjà rien que le film, les gens ils ont peur. Sur ça va me mettre un doki yeyo, vana ndoki. Yeyo, obani kubanga. Maman on est là, na loba boye. Ndenge yo zo na makambo spiritualité. Donc, totika biso baba ke sou na makambo ya autopsie te, ba sele loro moko te, eza non Nyoso, tout ça c'est des histoires, c'est des blablabla. La vraie cause c'est ça que la petite est sacrifiée par innocent. Innocent soit sacrifié qui moi no te, bonga bo mone lobile innocent. Oh. Nani a lobby de Johnny, nani bipolaire de John a lobby, ba ko porter plainte na lobby na pesi innocent moins de 24 heures ba na butu total ngamo chef isko. Maman Pingila. C'est ngam dans la décision ya Maman Pingila. Zela maman, zela ngobani. Ninga loba maman on est là za maman belé a loba. So to koki ko loba mbangu ko to petit la e, oye na moni aza na sa poche biloko comme ça. Loba. Bon, moi je voulais juste interpeller les parents parce que ici les problèmes, ce qui fait déjà mal à tout le monde, c'est parce que cause mais je ne pense pas qu'avec les démarches que la famille est en train de faire, et vous allez vraiment arriver à retrouver mon tuto, peut-être les médecins ils vont leur dire que non, voilà, moi na mususu bafina ke na kingo yangwana pour moi ça li boye wana peut-être ba ozwa ba bilo abongo bien milelo kama be wana ba ozwa mais ba yeba ke na place azalaki kingani songolo pakala nani bazalaki je ne pense pas. Et aussi je déplore un peu le na kokolo ba ondeni na je déplorer un peu tant on a tout à la maman maman ni la tout à l'elaé non mona c'est comme si elle veut dire mais elle a peur, elle se pose la question est-ce que c'est ça parce que maman a coupé du moins attitude na ye na maman otozo mona il y a beaucoup de choses peut-être qu'elle connaît mais là elle se rend peut-être pas compte ou elle se pose des questions
Pourquoi je dis ça? Si elle a 21 ans et puis elle a un enfant de 2 ans, elle a fait son enfant à 19 ans, donc elle est tombée enceinte à 18 ans. Très jeune. Elle est tombée enceinte à 18 ans pour Aya Obot à 19 ans. Ou bien 19 ans, à Bandeli, à Zuzeni Abot à 19 ans, parce qu'aujourd'hui elle a 21 ans et puis elle a un enfant de 2 ans. Dikoyo, nous avons mis dans le lobby, comment ça se fait un enfant de 21 ans qui est ma parent, vous payez toute la liberté totale. C'est ça le vrai problème. Le problème, ce n'est pas là où elle est partie. Le problème, c'est parce qu'on lui a donné la liberté qu'elle ne pouvait pas. Parce qu'elle habitait pas chez elle. Elle habitait avec ses parents, elle habitait avec sa maman, ses grandes sœurs et tout. Ça, c'est le problème de la communauté aujourd'hui. Nana loba kanaza maman. Mukoloba kwa confiance mona nanga. Toko fanda na mobile nanga. Na kobenga ta grande sœur D. Parce que c'est des petites choses toujours banalisées. Ils ont fondé la porte na ba grande chose. Parce que cette fille, tu vois vraiment qu'elle a grandi dans la liberté totale. Et c'est la liberté totale qui a ouvert une porte et mené dans l'iwa. Donc là, ça peut faire ceux qui va camarades, ceux qui va maman, on est là, zoloba. Non. À partir du moment où parents ou perdre respect ou bien perdre autorité, et pas moi, ton enfant est vendu. Mon lit, mon parce que tu n'as plus le contrôle de ton enfant. Tu ne sais plus gérer ton enfant. Mais maintenant, aujourd'hui au Congo, c'est les problèmes au c'est très vrai au Kondimatin. Bakoma pe propre au monde moi na 16 ans propre ma casse au Kondimatin mais afandika kimia tout le temps dans la téléphone. Muke mkiasa ki ba poser perika bimi azongi nzoka ucho betisa azongi. Pas bon et c'est très mauvais. Mais ici, on est devant un problème très grave parce que on voit une fille qui est grandie dans une famille où elle ne pouvait pas manquer le pain. Li pazanga quitté. Tu continues de mettre à 21 à ceux qui na classe ni. De moi na 4 classe, ma air ali. Va bien dans l'université, maman. Parce que l'université on a ce qu'il y a kozonga te maman to beta isola muto abota déjà donc c'est qu'on fandaki au boti après tu as conscience et kozonga to ba we kolobaki OK na continuer na ngakaka. Ça c'est entre parenthèses. Est-ce que vraiment elle étudie on est dans les familles mais on est devant quelqu'un qui a toute la liberté mais qui vit chez ses parents. Où est l'autorité parentale dans cette maison? Ce qu'on inversé rôle wana, ce que moi nanayo il y a 20 ans parce que moi nanayo il y a 20 ans ou 21 ou 24 ans de batubazo liba. Ozo ce que moi nanayo aye ko ebisa que maman na okende ko sala clip ou bien au fandika bo au monument nanayo sala clip moko boye. Na ba musicien profane. Quelle serait ta réaction? Et pourquoi cette famille n'a pas réagi ainsi? Mais moi, je pense pas que moi, na tanga. Bon, mais on dirait tanga en été, en dimité. Parce qu'on la voyait tout le temps, elle est tout le temps sur les réseaux. Tout, partout, mais l'école, tout le monde y a des photo à classe exacte. Allez, donc, du coup, c'est ça que moi je voulais dire. Moi, mon problème, c'est la liberté. Moi, na zui pas bimalibalanda na balabala. C'est ça le problème. Le problème nangezani. Moi na nangaye. Aza ya moi si toi zala ya mobile, aza na toi nangaye. Olaliko la muki boye 22h. Oh, je vais aller voir un ami. Je sais que je vais pas faire ça parce que l'enfant peut sortir à Koutani na likambo. Donc à partir du moment na tikyo bima, na livré yo. Na livré yo déjà. Oye pourquoi makuna libanda? Et ça les sous oza sous na contrôle na ngote. C'est ça le problème que moi je parle ici. Parce que quand on a trop de liberté, on a le temps de côtoyer des mauvaises personnes, de s'organiser, d'aller chez les nganga, d'aller faire les tests et pas bah innocents, d'aller voir tout le monde, d'avoir tout ce qu'il faut. Donc comme l'enfant n'avait pas des interdits nanda kuna bango, elle est sortie libanda sans interdit. Omoni maman. Adimi personne interdit te pendant que déjà ba pexaka e l'autre côté asala o ya lingi tango ya bimika libanda donc ba parents bo livrer mwana
Toujours le bela awa, jeune fille, oh ya fande pas parents bali nanu te. 22h, 23h, osa nini libanda, 21h. En plus otangaka. Osa nini libanda, c'est-à-dire, batike li o laisser aller. Bah, yebiso te que moi, na septembre, la butu te. Bah, expliquer que chez les parents, tu n'as pas le droit de tout faire. Vous comprenez, maman? Donc, tant que tu as liberté, tant que tu as libanda. Okoza na ba critère na vie ndenge nini pona ndaku déjà oza na critère morote. Tu peux sortir quand tu veux, tu peux côtoyer des gens que tu veux, tu peux faire les clips avec tout le monde que tu veux. Sur tes réseaux sociaux, tu peux tout poster. Mutako interpeller on azate oza na maman. Mais maman c'est incapable de voir ce que longola qui lota na muke na TikTok na lingi bilamba bongo te. Vous comprenez là na loba. Donc tu as la liberté na nyonso. Siko libanda okoza na interdiction nini. Pour ndaku nde faut ba éduquer yo pour okozwa na ndaku nde tango ko malibando koloba ah mes copines il est 21h chez nous vraiment à 21h je dois être à la maison ma mère n'aime pas sinon on a pas problème tu vois ni maman ndo mwana zongi lo na ndaku po yebi ke soki na zongi ROT ma bezala et pas na biso za la bongo te donc ok ko ça la peine à ba copine mais azana ba interdiction ici comme sous koko kende te chez moi si je sors à la maison ma mère si elle m'appelle il faut na yamba. On a mon quitté, charge si là qui est les catés pas biso. C'est ça qui va faire en sorte que même moi Nazali Banda, moi l'université. Ah, zela na mbuti kana obenga ana tsana vidéo oko botal. Ozanga ta vidéo mbamba botal moi l'université. Voilà, mon université. Au moins, c'est quoi, maman? Là, il y a un problème dans moi, hein. On a chrétien 100%. Donc, d'accord, qui kolobate, qui n'est pas yemba bon, yamou mte bon, mais ça a été. Azana est jeune fille, 21 ans. Elle peut aussi se détendre, écouter la musique qu'elle veut, en attendant Nzamba benga, yena musala Nzambe, to, en attendant bon la motema, to, en attendant comprendre que ça vanité. Ça va. Moi, c'est la liberté que cette fille a eu devant la maison, dans la katanda kwa maman na ye. Quels étaient les interdits de cette maison? Naoko koyo, na posa naoka maman moko azole la mwana nanga vraiment. Nazo pekiso makamba kotambola na butu. Na posa maman mo le la bongo. Po mwana la la de banda bo. Voilà, fala kale la ndengwana. Voilà, c'est ça. Na posa naoka maman mo lo babongo. Sikoto na maman mo aza timide, azo mituna est-ce que penza ezali kambo yebisa kingana yango mutesali ebe po maman azo mona na yebi mambo ebele. Pona ngai asi akufi to condamné te, mais les parents qui restent te éduquer bana comme il faut. Oui, maman, il pas likambu ya mutu ya likamba muta moto muta kenda yebisa yeke moi otika corps ya mutu na hôpital moi ça na epesi adresse ale simanga ke ko yebisa maman que moi no akufi ba okete ba okima po yebite soka ke yiba ko boma ye donc maman na akosi likama kambu muso azokosa mais ça m'a mingi au moins, il fait, hein. Toi, tu continues la philosophie, Moussoussou. Tu sais, quand tu connais ce que ta fille fait, tu sais qu'un jour, conséquence est rosala. So, ba, yeko yebi so conséquence wana. Vous comprenez? O, bando kanga batu bando kite po yebi. Donc, nga na yebi ke moi, nga sala kindumba. So, ba yebi singa ju sida. Na ka monete nini, mama, bo yebi sanga. Et là, on est dans le c'est ça le problème qui fait que, ba, pesinga sango, mais na ko kangisa muto oti.
Pour nous kangiso pourquoi si je connais vraiment. Qui sait ce qui mutuana azaki dana habitude ya pas kotikela ka mama bambongo. Oyebite, toyebite toyika ke mutu a moto. Mutu a moto non identifié maintenant ce que to comment ka to identifier non. To lele na kimia akufi me ba parents o to tikali. To za la street. Moi tana ba poto a ça les maka o ka o maman, je vais aller aux soirées de pyjama. Mukolo mona nanga okende soirée de pyjama, c'est que ngana kufi. Bozela C'est que na kufi. Ba mama, na kachote mama. Tozo kende kaka na cadre ya ambiance. Tozela nana. Na Congo et ça pays moko oyo surtout landeli bien sur 100% surtout tena 100% totalité peuple congolais non 90% te 95% bakenda église sikoyo mama na yepe asa pe jara ba mama ope bazanga na mon église même si elle est aveugle spirituellement de nana yebite que musicien za kiss parce que apparemment on dirait comme si bato balukaka yomo comme ilatisi voile ya noir ne longi yomo comme ikanye longi lobi te azana kisite non musicien za kana don mais na kati ya don na bango bakendaka kwa associer ngona kisi sauf que ba américain au moins bango ba musicien ni banda balobaka vérité na ba gims mais ba musicien Congo balinga ko bomba mais kisi yango yo zomona très bien yango yo problème eza que mwana na ye asalaka na ye ba vie na ye ya mike on disconvient pas azape mutu ya ba camarade mais na milieu ba camarade na ba vie na ye mike asalaka ennemi azati eza juste que atome sikoyo na poule ya mabe ça veut dire que atome na musicien oyo a changé qui déjà technique ya ko sacrifier innocent et fala qui appelle ça. C'est ça le problème. Il est tant azo sekana innocent. Azo bete la yango emo sokuta ina mutu na vie. Kolinga te fungola radio so vie na yo. C'est très dangereux. Na pesa ba conseil na ba vidéo. Problème c'est ça nini. Innocent ebi mwano koleka même ndenge ba imaginer. Ayebi mwano a solo na innocent atika basimba ina nzoto a solo la Mama pingi na ngala kiti na ngai. Innocent ba kenana mwano il est possible est-ce qu'il faut de là faut tu demandes à bien chose à quitter. On est là, s'il te plaît, c'est ça maman aloba ou mais pardon maman. Maman téléphone. Tiens, comme ça ngana Maman téléphone là. Ma bigila nazo ke na mkusi. Omoni papa mona yoki aucho loba me alobi maka malonga te. Omoni tangu bana bakoli mwana ndemto ako lakisa mama ke talanga camarade nanga intel. Mwana tangu abimi abike mama na zwa camarade nanga beninga. Pona nini te mama tunaki question loba ke camarade no ngo nani. Si par exemple il y a des problèmes to ko ke ko luka et pas ya moto intel. Na longwe wana toke ne suppli loin. Boy, na monde nyonso eza la musicien chrétien eza la musicien ya ndetro ba ya mokili bango nyonso baza les oiseaux dans le même prix des oiseaux dans le même vase tolo bandengwana bango nyonso baza ndengwana soki tokeli so plus loin bino moko botala matanga ya soki ya magera botala ebembe na ye ezoboya kokota na nani o na nini o na libulu parce que babomea ko matana e kokaki nanu te Aboyi kokota elengaki même pas kokota c'est corne pola ki mabe pola odongo sikoyo yo camarade na yo akufi camarade na oyo ke boliaka pe bomelaka akufi yo mutu camarade na akufi yo libanda ya cimetière ozobeta no masolo mais camarade na bazo kitise na se mabele est-ce que vous trouvez ça normal tolongo wana nani mama azana e ndeto ba polele azana polele ça veut dire maman ça oui amen ça veut dire que moi la soirée ata yebise likambo ke bon ngaya wa na okena mobile intel par exemple yebise ndengala kende
miziki oyo te parce que conséquence nango ntango ekoya nga mama moto nakomona pasi sikoyo il n'a subi avec non